bino mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo oyo ekapami na munganga spirituel tokotola na bango na émission oyo toyeli bino lisolo oyo esali mpasi ndeko mwasi avandi akoki te bayimboka napesaka mwa petit résumé moke avant na banda lisolo na ngai natalisaka bato nyonso oyo balandaka chaîne oyo ezali chaîne chrétienne awa nabetaka masolo ya koteya peuple de Dieu masolo nayaka nango ezali mpona kolendisa yo kolakisa yo lolenge nini okoki kotambola mokili ya tata nzambe ne trace mokili ya tata nzambe etondi na masolo ebele alors mokili oyo sala ningele kotrace motu moko ti obien otikalaka na vie ya impudicité otika na vie ya ekobo otika na vie ya kokanisa mabe omoni mwasi na tiktok omoni mwasi wapi ololi keba diabolo azali kosillonne partout et précisément mikolo oyo tozala baproblème na kati ya basite na biso okuta na baréseau na biso awa lokola bafacebook okuta piraterie koti makasi ntina bawhatsapp ndeko tokende na losambo todongola mawa tolela mawa ya nkolo ekita na kati ya makambo nalobaki na bino mois de août mois de septembre tokozwa basala nzambe tokobengisa bango yango tozali koregroupe un peu de somme mpo te tobengisa bato wana mpo baya toleka na bango tosala baémission ensemble bato mingi bakanisi ke tozangi bato non bato baali maintenant on préparait les programmes et puis le temps parce que Ediba TV eza na misala ebele fo tozongisa balogo fo tozongisa tableau na nsima na biso bomona ke so toza kosala émission ezali nini tozwi déjà plateau ya sika tozali kobundala moke moke na su oyo nzambe azali kopambola biso parce que ezali chaîne na bino ya seko na seko ti na ti donc kolo ye moko ayebi pourquoi apesi biso mission oyo mpo tolobelaka bino ya malamu sans plus tarder tokoti na mozindo ya lisolo na biso ya mokolo lelo oyo ndeko mwasi abengi ayoki nzoto malili ndeko mwasi abengi ayoki mawa asali mabe mingi na mokili ya tata nzambe yango tokoloba baliwa ya bandeko mosusu bapaster bakufi awa na Congo peut-être ezali na bajare ya barace ya basi ya bongo yo moto operdaka mobali na yo azalaka paster soki oyebi ezalaki na poison ezalaki na nzela moko okeba lisolo mosusu mpe tozwi oyo ndeko mwasi abengi akoki te abengi monganga spirituel alobi natobela yango nalobaka na bino mema masolo na yo mema baproblème yo osala mibali ya bato yaka na mwana kati Ediba TV yaka kotobela osala bamasturbation na mibali na batelefone bosala bapel video na mibali bosala nyonso ezali ekobo yaka na mwana kati Ediba TV nous avons des pasteurs toali na bapasteur lokola pasteur José Chambo bokomoni na ndeko ezali koya toali na prophète lokola prophète Pacho Botuta bokomoni esu na mikolo asa leka awa bokomoni tokoinvite bango tokolobela bapoint wana mpe bakolakisa bino signification ya masturbation signification ya femme de nuit signification ya mari de nuit pourquoi biloko wana ekomaka na vie ya bato pourquoi eyaka ainsi pourquoi bato bakomaka na impudicité parce que célibat ezali trop yango mwana bana kokotisa kobenga basi oyo bamama bakoya tokosola na bango na plateau mpona koteya bato kolakisa bato koteya bato peuple de Dieu ke eloko boye ezali interdit tala ndeko mwasi na ignorance oyo ya mokili oyo ya se ya posa ya biloko ya mokili avandaki na ye na province ndeko na ye apekisi tomela mai tozwa spot publicitaire oyo tokota na mozindo ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo oyo monganga spirituel na preparaki mpona komanyola kolakisa koédifie peuple de Dieu kolakisa bato lolenge ya kotambola na mokili ya tata nzambe mpe kosala nikele tozwa spot ebongo tozonga na mozindo ya lisolo na biso place tozobanda 1 2 3 4 bazanga baninga
Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino, tozomona baeffort na bino, tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien-aimé, bokanisa bana wana na bilamba, bokanisa bana wana na kolia, bokanisa bana wana na minerval, bokanisa bana wana na basoins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé, ozana posa ya kosunga, ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé, tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo, akopambola pe bana na yo, na pamboli bino na kombo na Yesu. Asinga angote on dirait ba $17 ça la bala moko transfert na compte na yo bien aimé bolango efuta kosalisa efutanga lelo naza donc nazoyebisa bino na koloko makambo nyonso awa te mais nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolango lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakokomba motuka na bongo ntango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki De retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV, mwana Congo ekambami na humble serviteur monganga spirituel dokotolo na bango oyo nayelaka bino masolo kitoko mpe masolo édifie nalobaka na bino boyesitaka te boya na masolo na bino awa na kati ya chaîne oyo tokobanda kolakisa bino mpe koexplike bino na moke oyo soki okendaki na kati ya ndako ya tata nzambe oyokaki mingi te na kati ya Ediba TV okoki kozwa grâce na chance wana ya koyoka mingi yango nalobaka na bino na bokebi mpe na bwanya na bayimboka oyo balandaka Ediba TV bamisusu basi babongoli mitema bamisusu baloki bavrai boye ya makambo oyo peut-être ekomelaka ye peut-être elingi ekomela ye tala ndeko mwasi oyo ye likambo ekomeli ye azalaka na ye na province baza famille pauvre tata na bango baza na bomoye basalaka bilanga epai babokoli bango mais na bota na bango baboti bango 6 na 6 wana ya na bango ya liboso ya mwasi ye azwaki quand même opportunité abimaki mboka aye kotanga na Kisasa na nsima ya mama leki kote ya famille ya bomama na bango mama leki atangisi mpe kelasi na nsima ya kotangisa kelasi azwi mpe mosala en place alors na Congo na biso ekoma mpe na basociété ebele mpo lelo ozwa mwa baopportunité na vie il faut toujours okota na basecte ata na Congo te même ici en Afrique du Sud c'est presque partout au monde yango tokomema bana mingi na bavie ya balosambo yango tokomema bato ebele na vie de prière parce que mabe ezala liboso te moto ayali kaka moto moko te na se ya moi oyo okozala faire na ye ezali ke asanke atonga yo sanke aloba mabe na yo ayakanisaka nde soit ndenge aza wana ndenge aye wana soki akoti na kati ya molongo na biso te biso mpe tokosala nini tokotika ye mingi bato bayebaka te ke bato baza koya koluka misala neti biso baYediba TV bapapa yedi tosi topetolami na kati ya makila ba Yesu Kristo ato yo memanga na nzela mosusu osima te parce que je suis déjà du sang donali moto nasi na ndimi bokristo na kati na nga naza na kati ya kristo na kati na nga na Saint-Esprit donc ce que moi je suis en train de faire eyali toujours dirigé par ye moko yango nalobaka na bino mingi nazali journaliste nazali chroniqueur oyo lelo omoninga awa naza na casquette oyo na la casquette oyo mais nazali un vrai serviteur de Dieu bayimboka esali mpasi mpe mawa komona ndeko mwasi na ignorance ya kozanga bospiritualité na kati na ye bamemi ye na nzela ya mabe na nzela bamemi ye ekomi kosenga ye makila eza kosenga makila aza kolia na bametode oyo ye moko ayebi aza kolia parce que tubele eza ya ye te tubele ezali ya leki na ya mwasi
elle qui na moi ça outi na province avec ici pour passer ici batikali mine kuna oya za na sima na elle ayeki sasa abandi ko relater histoire ayebisi petite sœur na sali makambo tamula ye bana na zombongo bana na kuma kosala tina zo kipe bino kuna na Congo na province tina sombeli bino banda kuna province na banda ko muntu fandi awa tala makambo zo kokomela ngai pona zwa poste oyo pesa kokomela ngai pona zala dege na sali lelo bayimboka mingi bazali kolanda ngai na minute oso baza na kati ya secte wana bayebi ce sont des gens qui ne dorment pas. Ce sont des gens qui ont des dettes spirituelles. Il y a un monde des ténèbres. Alors, on a étudié avec cet ami-là, mais je vois maintenant, il est célèbre. Célèbre, il est en position. Mingi pe bazana kati ya gouvernorat qui s'assawana. Pour le lombo cannabis komika kaki. Tout le monde a député. Tout le monde a comme président de la République. Tous les moutons ont besoin. Non, moi je suis capable. Tu es capable de quoi? Est-ce que la vie va nous soit un leader? C'est ça les problèmes. Bah te belé, bah finga, bah ouera, bah finga, bah jibé. Et allez bandaki ça. Mais bah meka bah koma et pas iwana bah kokate. Étoile etikalaka étoile. Étoile etikalaka étoile. Biso be bah diba soto. Mais kaka to betaka bah musique. Bah misusu bah imitaka biso. Bakokakate, ils se disent des choses de grands chanteurs, mais bakokakate bokoma et pas yo nga nazaraki. Parce que nazaraki na bonzambe na nakati. Ezalaki loko nazoko sanamo parce que ezalaki eloko na nga na botama na. Mais ezalaki na bato o ba etufaka yo. Parce que tout ça qui parle avec l'ignorance à cette époque-là. Dieu grand, nous ne sommes pas appelés de ça, mais nous sommes maintenant appelés de toto ça de la kolo, na bosolo. Il y a tant des histoires que nous sommes tentés de faire, mais ce n'est pas pour notre intérêt. C'est peut-être pour les autres, mais bah éviter que nous préparons peut-être, mon gars les a bien, mon gars les a meilleur. Tout ça les groupes, tout ça les sagas, les canissés où tu pas fondé diba. Mais moi je ne suis pas là. Moi j'ai fait c'est pas pour cet honneur-là, pour tous à la malam, mais jalousie ça la carte. Bah moi je suis pas là les canissés. Non, tout ça la œuvre est qui est Zambe azali toujours au contrôle parce que ça donne une fierté. Il y a commune de monde de lokola monga fula ezanga pe lisanga ya ba jeune ou bien lisanga ya ba tata parce que nous vieillissons aussi. Tout ça qui bilenge. Maintenant nous tous on a jeune ba 50 kingandi. Et ça, nous sommes comme les 6, 60 kinkadi, nous sommes à 70. Bazara Katia, retrouvailles des anciens. Tout mais la maille, tous les spots publicitaires, les Arakinda qui ça. Dès le Bagarabino, la Katia TV, elle n'a pas été à solo, la Kimagarabanda qui ça. Dès la Kisa, pour nous, on doit comprendre que Mokili ou Kikotambo, le mot, Pemale, Peokomi, Mokili Bakimakanamote. Mokili bataka mona mutu te yango badaje ba mato yeleka jamais mutu donc mutu foza na se ya ba mesure na yo. Chaque personne a ses limites et chaque personne a ses coins. Awa ngana koza limite na yo. Tous les spots publicitaires et bon tout son ngana sito ya lisolo na biso oyo ndeko mwasi abengisi ndeko na province aye. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayo kota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esoko mili biso na porte. To pense aussi na bana o baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Nabesi merci na ba partenaires o ba kota la biso, botika biso te, o ba gisa biso te, Nzamba benye obino, Nzamba bakisela bino. Baïboka de retour na kata chaîne na bilo Edipa TV.
na monganga spirituel de kotola na bango bayimboka na lobanga na bino chaque fois soki na kobeta lisolo okomona saint esprit ekoti na kati na ngai ngai moko nasantaka sensation wana mai ezokokende ebele yango nabengamaka monganga spirituel eza na moto apesa ngai nkombo wana aloba na santa yo oza na spiritualité wana mpe ya soname na bokotanga nkombo na ye mpo ekosala mpasi mpo te eza na mobesu apema na kimia abenga ngai susu arche de noe alobi oza lokola noe apema na kimia nzambe abomba ye na trone nzambe aptia ye na loboko na ye parce que asali mosala monene ya koservir nkolo awa na se ya tata nzambe bayimboka tozonga na lisolo oyo ndeko mwasi asali mosala ya kindoki ta molai asalali 5 ans 6 ans ya kolia makila ya bato koboma bato koégorge bato bafamille ebele oyo baperde bamibali na bango baki baserviteur de dieu baliwa mosusu yango wana erleki na ye arelate lebitutia na ye lisolo tala oyo ngai nasalaka yango ngai nabimaka na basali na nkolo ebele nabomi bango na baeglize songolo pakala nakendaka bo na change kote oyo nakomosambela na lemba na change nakomosambela na matete na change nakomi na ngai na groupe donc vous avez quoi na Congo okuta na veni moko 5-6 églises soki osali calcul okoyoka ata mosusu 3 4 5 pasteur bajeune tonton pasteur bakufa bagenre ya baliwa ezali baliwa ya marke wana topete mosali na nzambe moko monene bango bazoya koséduire bazoya kokweyisa kotya semence ya mabe na kati ya bitonga koboma to baliwa ya bapaster ebele bato wana bazosala yango mpe bakweyisi bango azotémoigna ya bite toyebi ke moto wana aza na eloko ya nkolo me tokolanda ye moko mpe na biro na koteli ye boye akweyisami baza nango ayebi ye moke apres kosala ekobo akosenga pardon pakolo nalobaka na bino na kati ya Ediba TV na kati ya mission oyo tobengi tosolola yango awa tolobaka sembo mpe verité likolo ya verité mpona koteya peuple de dieu oyo azali na ignorance mokili etondi na kidiabulu ozotala elenge mwasi opesi ye 24 ans maza deja na fois 2 ya 48 ans ya 24 ans encore donc aza kosala makambo mabe na mokili ya sango oyo mwana mwasi wana rien que 23 ans mais ndeko na mwasi akotise na ténèbre asi ale 10 paster oyo aturonda kute na ye asentir keloko moko pa paster wana mpe eza kolobeleke oyo kokozwa ye te nde aye na tubela ke ndeko na mwasi ayebisa ye ele basalaka mission na bango wana basanganaka na bapaster na bapréservative omona paster azosangana na fi moko ya bato na ekobo alobi te ngai naza kose protege tu te protège pas ye nde aza na besoin ya kosangana no eliolati protection wana parce que ye moto akozwa eloko wana kondomo wana nde akokende kopesa ndeko na mwasi ndeko na mwasi akomema ngo na ténèbre kuna yo epai wapi ozwi maladi olali bokono ya 4 5 6 mois après ok bamort subite bamakambo ebele donc ce que je vous dis c'est vrai et puis j'ai des larmes aux yeux donc quand j'ai écouté ça naleli donc nalobi donc peut-être bandeko mosusu oyo tozala na bango mpo quand quelqu'un parti yango nalobaka ke moto akosalaka mabe na nsima ya mire balobi mire emoni ye te me ngai nayebi ke mire eza mpe na miso moto akoki kosala mabe na nsima ya ndako alobi moto ayoki ye te mais les oreilles mire wana mpe nsima ndako mpe e des oreilles bayimboka bandeko basi bandeko mibali
basali na nkolo na bonzambe ya lokuta bakoma pepele mpona nzala asali litonga alobi no eza kope na ngai azosangana bana na ye oya kope na nga kaka ndenge moto atekaka serke asambelaka no lelo bato bakufa kaka ndenge azosambela bandimi ndimi wana do remarke bapaster oyo bakendaka kote bandimi balabala mais soki yo ozali na bozwi te obengisi ye na ndako na yo mpo ya kosambela il ne vient pas il ne vient pas akopesu peut-être atindeli yo berger ou bien nani moko diacre moko lui il ne vient pas balobaka tobeta lisolo yango na prophète pacho ye balobaka akeno wana azali soit député ou bien tata wana voyageur akendaka mpo to azongaka mais il va venir déplace akoya kopesa baprophétie déplace akoya komona makambo aza toujours mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille mpo ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence mpe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomi kolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango mpo ete ezotekama mpe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te leta tala nde bakotika moki ndeko mwasi alobi ebele nde bazozwa bango bayebi bamiyebi émission oyo il faut kopartage na kotanga soko il faut pasteur ou bien je vais dire que bokeba na baser oyo bazali koséduire bapasteur nde bato batala ça fait mal pourquoi posa ya mokili ondimi nini alors que moto oyo akotambola na nkombo ya tata na piraterie na nkombo ya tata na ngai na lokuta akozala toujours na etumbu ya bane na bane oyo ekozala ni pardonnable akozala toujours na etumbu ya mikolo na mikolo tina sterne de demeure na ye et puis il va souffrir akokelema moko na moto. Pourquoi les gens sont si méchants comme ça? Si tu savais qu'on a pourquoi tu peux aller s'embrouiller devant la chair du gens qui sont là? Non, non, non. Tout ça pour juger événement où ils ont commis la bango. Pourquoi les gens croient quoi en quoi? Et tout ça n'a pas si. Comment yo koninga ozala obanda kobimana basi ya bato? Mais ces femmes-là, bazali ba diable. Moi, si on azali serpent, azali nyoka, azali snake, il vient avec les mauvaises semences. Et puis quand tu couches avec elle, directement, tu as encore une autre semence qui va mener dans ta famille. Tu as encore cette semence. Moi, si na yo. Au PC et Kobo kuna oyo zui. Parce qu'il y a lobby mingi. Et les jours libana y a zui maï super menayo accueilli ko pesa mona bonkaka. Quand il va donner ça dans la sorcellerie, automatiquement tu envoûtes ta foyer. Mais d'ailleurs, tu n'as pas cette. Vous en avez le na katina ote. Tout le monde a bango mingi. Vous allez voir quand je vais inviter pasteur José Chambo. On va parler de la Bible, on va quand même chercher des points de vous montrer comment détecter des faux pasteurs. S'il vous plaît.
nzambe aza na biso, nzambe apesa biso makasi, nzambe asuka chaîne oyo œuvre de Dieu oyo, nzambe asala na kati Diba TV baoyo azali kokalikila sala yango na yokabolela na mokolo lelo bomona bandeko oyo ya basi bakoti semence mabe. Donc ndeko na mwasi apesa ye eloko wana ya koma kosala na mokoboma bapasteur, lelo akuteli na pasteur oyo azali ya Nzambe akoki te ndaye na lisolo na kati ya Diba TV po vi na ye komi na suka bato basambelela ye totia loboko. Parce que je vous dis chaque fois quand les gens amènent ces histoires ici, je donne à l'obéon au témoignage naïe, et puis comme une histoire, il y a deux façons encore, Maniola Yango, éduquer les gens, teach les gens, le Kotangi Sabatu, Kolaki Sabatu, Soki Osalaka Yango, ne faites plus ça. Et après, changez maintenant la vie, les concernés dans vos Zambé. Il faut aller à la délivrance, aller à la prière. Tu vas prier la PTT. Parce que azalaki déjà lié na kati ya bodiabolo bato oyo ya bomi nde sikoyo bakomi kopesa ye kimia te na kati ya kimia wana te nde ayei epai na biso koluka lobiko. Parce que ayebi kuna nde bato wana bazali na basali ya Nzambe. Quand je vais donner le numéro de cet pasteur à lui, bakosala prière pour la koleka na ba délivrance. Tout ça pour le pasteur car en Afrique du Sud et na Congo Bahali, na Europe bazali, Canada, Amérique, partout. Si tu as des problèmes, il ne faut pas hésiter. Amener ça dans la carte Diba TV. Moi, la Congo. La bête de solo avec beaucoup de conseils, ça n'est pas si mini. Pour le Gola qui s'appelle le Dieu. Comment du côté de la Mokilia, Tatanza. Bayimboka, tout le monde est mon lobby. Soki, Kolo Yesu, Azongite. Aimez, partagez cette œuvre de Dieu. Zambako bénir yo. Likolo ya $1 ero kabolinga, Zambako bénir yo. Na liloba nkolo, Zambako bakisi yo mingi. Et Diba TV, ils ont besoin de la caméra. Tout ça, on a 2 chaînes. Mais tout côté, problème, beaucoup la caméra, la mission, la 2e chaîne. Mingi, bat beaucoup remarquer, même émission politique, ils ont les kawa. Tout ça, on a ma tranche musicale. Moi, et ça, la sous Moussala, on a la katachela. Les athées, ça, la chroniqueur déjà. Il faut travailler. Mais toi, quand tu es bella, ça va bêta yo mutula ndangai na motema. O bloqué fumula, ça va kopambulo. Soki o sombe de biso caméra. Ça va couper ça longue vie. Long, parce que tout le monde a envie à la longue vie. Malgré tout le bagage, les lois de la nature, mais pour tout soit vie à Kayango. Cause à la moi mingi na ser moi. Pe koyeba nini neti biso tokoma kotala naza na bana baza mike bana bakola nano soki nzambe alobi okomona bango ndenge bakokola bakozwa mpe mbongo basali vi na bango. Quand on dit mbongo ça va terme na biso africain basali mpe vi na bango, c'est bon bien, mais si Dieu décide, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ce mieux Dieu décider ezala na teke ya malamu eke likolokuta semence ya bosoto te pour que o précipiter vie na yo. Il y a des gens qui ont précipité leur vie de nous avancer d'aller. Alors, ce n'était pas leur temps. Et puis, ce n'était pas leur cas. Quand tu en vis beaucoup, biso tellement que tu l'as pour ça pour vie. Et si là, tu as sur ton tika panaï, tu as zambe tu tchali bosso, Yamona na bisaka batu, erolaki mutu, okokisite, komitu kisamate, malédiction ou bien bonheur, zambede. Merci Baïboka Bojuta pour la munga spirituelle na mukula lelo na kati ya émission oyo ya koyeba ba ser oyo bazali kwa voûter ba pasteur ba ser oyo bazali kwa netonga pona kozwa sémence ya ba pasteur ko bebisa etonga ko bomba ba pasteur pe baye ko témoigner lelo ba bomi ba pasteur epelé mingi pa na Kinshasa
mpona nini bakotisi kindoki baluki tozwa epai wapi tokoki kozwa bato facilement bino bokanisi moto aza kobela masanga akolangwa nde bakozwa ye te bango bakei etonga parceke baye bapaster ya lokuta oyo baswafe d'argent bazali ebele bandeko balandi biso na bokebi mpe na bonya napesi bato nyonso mbote oyo balingaka chaîne oyo mpe balandaka biso na bonya mpe na mayele lokola Dadi Nitu 15 ye aza na mikili ya poto na mboka France topesi yo mbote na ndenge ozali kokabola Ediba TV mwana Congo mpe na bonya na bokasi Fiston Kabwena Simple Sumberembere Major Fay Kalemba Frank Matasila Dove Menaba bayimboka nyonso bazali kosala mosala monene na kati ya Ediba TV Zamba amona bino abatela bino epai bozali. Je vous aime beaucoup. Tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azoki te. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman atika église. Allô naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge bamemeli ba dispensaire à mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Eloko ezo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama. Mama zongi chéni. Mama zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepelisingai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant so kata. Soka sarika manœuvre pano ya di temps. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango atakati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Non so effectivement on a regretté. Ah vous juste bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misute. Emonani bamboko na opinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment. Babe.